Zali, bonsoir, Nabino Nyonso. Ça dépend bisika bokutani pona kotala image o lelo. Bandeko. Kaka ndenge nalobaki nazongeli pona kolobela plainte oyo nazokende ko déposer sikoyo epai ya procureur général na auditorat général. Auditorat général pona nini? Parce que nazasi baonde ba traiter dossier oyo ya ngai oyo. Dossier oyo plainte oyo eza pona nini? Plainte oyo nazokende ko déposer oyo ezali na mayematali ya ancien président de la République après avoir kobomisa biso basoda na Est, après avoir kotrahir mboka ebele ya ba millions de personnes oyo bakufi, ya ba militaires oyo bakufi na ba famille militaire oyo bakufi na ba civil oyo nyonso bakufi oyo. Voilà. Na mémoire na bango ya ba mapinga oyo bauti kotika biso basoda nyonso bakufi na Est na ba famille na bango, y compris na ba civil, tous les citoyens kivusiens oyo bakutamaki na likama ya Nord Kivu na Sud Kivu. Une minute de silence d'abord pona mémoire na bango. Merci. Bandeko, problème na ngai ya ko déposer plainte oyo et pas Joseph Kabila parce que komona ndenge tubandaki kubunda bitumba na règne na ye nzoka nde ezalaki ba mascarade, ezalaki mouvement na ye yenda azaki numéro 1 ya M23 nde eloko ye kokamwisa ngai lelo komona ancien président de la République akende kosangana na banguno bandai koboma biso na règne na ye, babomi biso lokola basoso bepa na ye nzoka nde ezalaki nde fete pa na ye. Donc na mémoire nyonso wana ya bato wana nyonso Kabila tokotika ete tokosamba na ye tina suka parce que il faut ayebisa biso nini vraiment kota de belé ba blessé de guerre batondi na ville ya Kinshasa lelo. Joseph akosa lelo kwa ndengwana te. D'ailleurs na douté na kombo wana tina ya kobenga kaye Joseph Kabila ya bato ayeko sala nini na kombo wana. Bobengeka Joseph esukeli wana. Kabila aza héros national, kombo na ye eza Laurent Désiré Kabila. Eza kombo ya Joseph te. To épargné na no kombo ya Kabila. Kabila aza 100% congolais. Donc ceux qui tozo benga nyama na nyama, to benga nyama na nyama na kombo nango. Joseph Kanambere, to tikali kuna. Donc désormais, kombo ya Joseph Kabila susu na munoko wa batu te. Benga kata Joseph esuki wana. Kabila suna munoko so ya batu, to bebisa réputation ya Kabila papa batu te. Ereze mémoire ape manakimi ya place zali. Kabila ape manakimia, mulimo na ye epe manakimia, avec respect nyonso ba Congolais bazana yango po na ye, toyebi o nyonso Laurent Désiré Kabila bundela biso mboka oyo. Voilà pona kokendela mwa lombangu, kofunda Joseph Kabila na mukanda oyo, ozofunda ye na biloko misatu. Kotrahir mboka. Non seulement kotrahir mboka, détournement ya richesse ya mboka akende kotinda na Rwanda na mboka na bango. Troisième, non, Kabila a mérité akufa batie penza na nzete nde baboma ye devant
peuple congolais. Mosolo oyo Joseph azana yango. Mosolo oyo Joseph azana yango. Nini akozonga susu kuna po akende so sur rebellion. Ebele ambongo wa uti koyiba. Ebele ambongo wa yiba. République démocratique du Congo est commissaire milliardaire. Oko vanda kuno kende olia mbongo nona kimia te. Mena akomi na suka lingi akufa sikoyo. Oyo ekomi sikoyo liwa na ye. Donc c'est-à-dire omoni makila richesse ya Congo balia kango bongo te. Richesse ya Congo souvent soki olia yango na ndenge ya kanza okufela peka kawa. Bo tenir date ya lelo. Kabila azokufa. Kabila azokufa kala mingi te kuna. Kala te. Na bino pe ba soda ya Goma. Vraiment. Après tout nyonso oyo Kabila asaleli bino. Nde récompense yango oyo eko remercier bino après avoir ko bomisa bino, kotika bino ba blessé de guerre, kotika na ba mama. Donc ekokamusanga ke namona ke mama veuve militaire ozokende kobetela Kabila maboko ke Kabila kiti na Goma. Baza mutu akobeta mabanga? Non, non. Histoire ya Kabila ebongi esila tobosa na yango. Il faut na rappeler bino ba événement ya Joseph. Parce que komba Kabila ezozonga na munoko nanga mwa mingi photo bosa, photo mesana ko benga Joseph. Kabila to épargné na makambo. Joseph na rappeler bino makambo ya sala na mboka oyo. Ba trahison na ye ebandi lelo te. Trahison ya Kabila, ya Joseph plutôt, ebandi lelo te. Trahison ya Joseph ebandi kala. Première trahison na ye. Aéroport international de Njili. Basodo baza kuna na seta, bayebi événement oyo. Joseph tokangie na batono ya ba munition. Wana Laurent Désiré Kabila na Palais de Marbre. Seri wana aza chef d'état-major de forces terrestres. Fonction na ye ezalaki yango wana. Toyeko kanga ye batono soda moko kaka. Batono bautia batono na kati ya Antonov. Batono na kati ya Antonov ekende ko na front. Batono ya nini ya carburant. OK. Bazo tindika batono na tarmac. Mais façon batono ezolela babilo ezolela na kati soda moko arbitre carburant elela kaboité. Carburant ba tindika tona kabila ezolela kwa mabende na kati bino po bieza nini o eza carburant te eza carburant te. Basoda ba s'imposer moi 2 3 4 ba s'imposer. Oui effectivement. Toye comment on appelle réalité que batono ezaki batono ya carburant te. Bo ba fongola tono boy. Non. Masasi. Ba masasi nde batondi sikuna, c'est-à-dire Antonov wana selo boyoka na bango soki ekomi na reyo oyo eza côté ya ba rebelle afongoli na simana ye asaineti ya matiri kolo abwakeli ba rebelle ningo banda sala souvent banda koleka mikolo nyonso trahison ebandi lelo te ebanda kala. Musoka place trahison ebandaki première trahison yango wana koto Laurent Désiré Kabila oyo bolobi papa na ye a ma connaissance aza papa na ete azo bundisa ye mukolo nini osi omona mwana na yo akende ko bundisa yo obenga ki aza mwana na yo. Laurent Désiré Kabila nana kufita zana no vivant. Joseph azo bundisa ye déjà. Combien de coups d'état a raté? Combien? Mais bah si Laurent Désiré non excellence c'est là bonabo non tika balandeli ti bazipi lo bazaki na niveau likolo kuna bazipi Edi Kapend colonel Edi Kapend à l'époque lelo général Edi Kapend ayebi aza musika taza na Katanga botu na ye makambo na solo ba oyo soki a contredire nga na nini. Joseph azoya na Palais de Marbre Edi Kapend asali eboy tobimisa ye nduki mabe topesi nanu kotoyo Edi Kapend ya tourner bono akota te mwana azoya papa na ye Edi Kapend azaki nani po apekisa mwana ya Laurent Désiré Kabila akota te
so azalaki mwana ya solo Papa, salisa biso tozoma